Mutu anembi déjà TV ma foot c'est que zani obino la grande dame balinde konzamba mona papa mbolela ngai bino babona ni encore une fois les plus les amis quand na cadre actualité sango ya ma pa passi mais on a vu sur toujours mon na profil certainement bato bile ba woyi bae et bato ba bien mingi na kombo ya mima mima MK en fait comme on est ali Mami Kankou Mami Kankou quand de to abrégé akaba Congo akoma MK et mima bato belé ba ebie en tout cas à sala pe moi ba apparition na banjongdinga ebele abana ipe ko jouer théâtre mais bato belé ba ebie na ba benga ngonini na ceinture ya tata Adolphe Dominguez et azalaki je crois chroniqueuse na ye ouais azali chroniqueuse journaliste Adolphe Dominguez ndeko na biso auti kotika biso bandeko et asalaki crise attention vraiment pe asona mais pour ba condoléances na famille na ye atiki bana misato bon bien que bakola yi déjà azali na ba jumelle et puis bazali pe na leki na bango et là pour biso te osala émission au bandeko eza kaka bon kokola tant na oloba kokola ba komi ba adulte mais baza toujours bana quoi ouais bah toujours bana parce que comme on a vous pouvez constater que Azam Mokolo Penzate a Mokolo ta kufi à fleur d'âge donc elle était certainement dans le quarantaine plus ou moins et là on est au salle monsieur Eza Karapoto alerté ndenge misana ba mawa ya ba crise et comme trop alors trop bien ba réalité est belle yango bandeko biso yaka poto conseil okuta ata musuna libaku ya kolanda émission oyo elona oloba na yo eza ke omoni vie auto vivre vie eza ensemble ya ba ona baba ouais parce que na solena ndeko moko azali vraiment proche na ye azolela azoregreta lobi ya moi si mo malamu donc à chaque fois ando kita Congo bando zala souvent na ye ba course na ye parce que amona kauka petite sœur na bango penza ya quartier et alobi elo ebomi bon eza ba pression ya ba vie ba pression ya vie bino bebika mamba ndenge ezalaka ya mozo simba te en plus bana na ya mapasa wana bana basi je crois ba comment ils sont ba bilo moi ba 22 ans déjà bon yo bika wa mama boti mwana no ba cheli eze mika boy kana balabala oleza la ta mutu moya côté na porte tout ça et des ranger rapé et bana nyoso mi balé ba ngrosaki bango et non seulement ça bino bobika nde to lo ba réalité ba vie ndenge ezalaka ya on a ngana lo ba mutu moko la vie que tu vois là on y vit au vivre on y mukilo zao donc la vie c'est l'ensemble de tout les hauts et les bas malamu na mabe babilo ko wana nzamba kela ndenge wana il faut to bika na yango donc c'est vrai et ça la pas si so mambozo simbate mais kolingate ozwa omema fardo moko boy ocha na mutu na yo omema elo mo mukumba moko oyo ta mususu okoka na yo ko changer te parce que ezana ba réalité musu auto faisant face na yango si ça ne dépendait que de toi eza bongo te donc le fait que ça la ndenge wana et ezana na contrôle na yo te et na pouvoir na yo te ko changer yango ya nzambe yango moni ya bande ko na ngai faut mitika kana maboko ya nzambe so moni wa problème to likambo moko ezo suso mutu to nini en tout cas et ko sala passe oui mais bondela tika na maboko nzambe kolinga ko mema mukumba na penza troté luka moi au se divertir moi ko luoko ko to ta l'émission ba émission c'est qui saka ko lungoza na ba mi kolinga ko s'isoler troté tanga bible na yo cha musique nga souvent na zara soki na za battu na cha musique réconfortanga makasi so na tena ba nzema biso ba gospel surtout ya Moïse Matuta na linga musique n'est tellement makasi et go bando beta nango zo baluka de tout ce qui est gospel rumba quoi Thomas Lokofé tout ça j'aime bien et beta nango yo sanga bien tout ça donc c'est un peu ça donc concernant na zena wa pesa bando konanga ezaki na ba vie to vivre ba pression ba problème et kozala toujours et c'est inévitable donc tango eleki na nzela na yo en tout cas accepter réalité wana frère Patrice a loba na nzembo alobi problème nyonso ya c'est un visiteur effectivement vrai bato belé so ba betelo ba parcours na bango ba mambaleka na ngolobi bakuta na ngolobi ondima te au cas moi
Eh mais na ba moment na o ka kino ah mambo changer ah comme bien ça va ezala na ngonde ngwana et ba mambo to comme la biso za na batina donc ndima yango e oleka nango tika nyoso na maboko nzambe wana eza moko ya ba cause ba pression ba nini ba souci et même ba maladie psychosomatique et puis après parce que ba maladie net ba tension ba nini eza na ba kisité ba peso ba calma mais après kozonga eza na kisité donc et l'aurait déclenché en haut ils ont ba souci wana ba problème donc ba bilo wana eza ba mama okumba kate mama okumba te parce que au changer le côté et là mi balé bande comme kilo to mona réalité spirituelle existe surtout toi ba africain to ebi toi ba bantu to ebi ba mama kindo kiku to to le kamaro lo belate ba mawa ebele ya ba brisque boy so landeli o kaka to ana ser na biso mo auto ko zo matanga kara so lobi grande sœur na kufi 2 semaines à pamba pasteur a ébissé que maman, dans mon esprit de mort tout autour, il faut vraiment être vigilant. Et esprit de mort tellement il y a Zaki averti et raté et que au bête à yaya na grande sœur n'est propre. Oh kapena ba bengi pena femme de fer, azaki vraiment na kati ya ba business ko kende ba Dubai, azaki likondia famille ko sunga ba mambo bele bino boyebi kindoki. Bango ba zoaka ba tandengwana. Ndeko wana bela kité. Azane na Angola. Aza vraiment na ba mamna ya salaka sunga famille amona ba mbongo na yake ne otala famille na kisasa kino otala mama ba otanga komi boni aba sololi pe balie bavandi ba nyonso c'est bon elo ebomi bandeko mutu pasi ya pamba après ba fête azongi na ye anoko mutu pasi alala ki ala muti sute asali crise kama mama to loba ba crise ezana ba source ebele yango yaya tout ce que tu peux faire toi na mokili c'est vrai un moment toko péter un moment toko mais ko bossa na teke na mokilo tozali toza réclamer na bandenge moko boy donc sur ce rassure-toi que na molimo ozana protection ozana yesu parce que mon bateli malamu ezaka ye ki si nini sala elo te po bible lo baso ya bateli to azobata na pamba rassure-toi que tu as Dieu tu as Jésus o ozana o protéger ko épargner na ba mambuto ko kokomela yo en tout cas to sambela bandi ona ngai bengala molimo akufa mikolo nyonso telemela misala mabe bible zolo ba le fils de Dieu apparaît en fait de détruire les œuvres du diable pe bisaka misala wana ba projet ba plan na bango simbate wana za moko ba cause pe réalité spirituelle na ba réalité mususu ya vie kaka ndenge ezalaka donc yaya kala ina kala technique et global ba kino ekenge fait l'homme il faut vraiment vous allez kenge et pesi pasi pe mawa et on to yaki bande to pesa bino sango oyo et puis topé sa conseil dieba ko vivre mukilo zo mona mambo sanga na ngote wa mutali bosoto oza pe asuka te eleka nango eleka ndima ko kande ngwana eleka donc message tozali na wa pesa ngwana na biso MK utiko tika biso mima mami kanku bato bayebi na entourage Adolphe Dominguezi bato bele pe oyo baza na monde théâtre zomzing bayebi et asala mo ba apparition mo ebele. Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Moi c'est la grande dame. Abonnez-vous massivement. C'est MDG de TV Mafuta Sika. Quant à moi, mon nom Mbala. Si de bonnes choses à vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne année. Votez Fachi, votez béton, votez moellon. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso Lamukang Sutuka Nguluma to ebisaki bino boko sangana po boluka botombo la Fachi boko kuta libanda tina kati toujours béton. Maman besoin d'un peuple. Roi c'est Félix à peuple. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te fauter? Ah, Fachi béton. 5 mandats. Votons Fachi. Les amis, votons Fachi. Votons béton. Les grands journalistes sont en là. Votons béton. Congolais
boye osi omona makambo boye fongola miso olanda basorodio mote bazopola bazondima te fati umela oleki bango tala mboka ndenge ezobonga kongo ekomi poto kongo ezobonga bandeko kala te Allemagne d'Afrique fati umela. Allez tous, béton à béton, béton à béton, béton à béton, fatina fati, fatina fati, fatina fati, moellon à moellon, moellon à moellon, moellon à yoki, béton à béton, béton à béton, yanga manga, fatina fati, fatina fati, akoma moellon à moellon, moellon à moellon, Jassa, Équateur, Kankasai, Ituri, Katanga, Sankuru, Bandundu, Congo Central, Lomami, Kivu, Mongali, Kakongo, Maindombe, béton à béton, béton à béton, fatina fati, fatina fati, moellon à moellon, moellon à moellon, béton à béton, béton à béton, fatina fati, fatina fati, moellon à moellon, moellon à moellon. Ça c'est la voix des coachs la grande diaspora UK.